moi je me suis levé pour la déclencher. Papi Game, il y a une émission de Wapio. Donc ça, tu continues à rendre Wapio. Papi Game n'a pas cette émission au Bimba. Là, c'est Tia, à Bengi ya faille. Ce pas bien qu'il a brûlé, c'est quoi Tia, ma 4e émission. Pour moi, la personne qui détaille et tout. Et je lui avais su répondre au béto. Dans la personne qui a répondre. La bête a mis sur la faille. Avant la faille à Koufa. Comme ça, toi qui est pas les miens où il y a souvent il y a faille déjà au séparation dans la salle d'émission. On a qui n'a bien Bande Kobotala, Mukolo Kanot Oyo. Merci pour le réaction, merci pour l'idée. Il y a une initiative, il y a un Kanot. Avant biso mon autorisation, il y a au cotisé pour na matanga ya faille. Merci pour cette idée, ça bien, c'est gentil. Mais s'il vous plaît, au senga yo, au kata Kanot Oyo, parce que biso artiste to pesi na mutu moko te autorisation ya kofungola canotte quelconque eza ba canotte ese bimi bele muso bimi na Dubai mususu e bimi soki news soki denil bozo mona awa ba canotte ese fungwa mi s'il vous plaît ba fan ya faille boza nalandi jeune masango la brune azo ko akizenga na live azo ba ke ngai na ina ndaku nene ko finga tamu nga maxina yaki na mataki na ndako ya la brune ngana finga la brune ko finga c'est tout la malembe c'est la vérité c'est là avant de koma wana il a pas 104 yo kutinga wapi mikolo no ele ko kitanga la kitana c'est ça qui na ngali ko za ça ko zo to ça Jani Faye azaki na mukanda te. Donc pour na ko rapatrier corps ye na Congo ezo senga lisungi ya biso banso. Boyebi la pauvre maman na ye ou papa na ya kufa azo senga mona tanzoto ya mona na ye. Ezo sala pasi na bana oya tika na Congo ba mona na te ba botama ba tika mona papa na bango te, ça fait mal. Je suis violente. Yo no zawana yo no zanga za kwa Jésus yo zanga Pierre mutakata lito eza ene te papa yacha bo benga ba yacha so benga ba mutakata lito eza ene tout le monde vous m'appelez na kata lito ya me dit de me calmer, oui je vais bien, c'est à elle de se calmer. On t'a Pierrette na féminine continue on tina suka mutapeto za te. C'est elle qui a commencé à m'insulter. C'est là où moi j'ai... Alors, il y a un lobby boyé. La caméra, pour soi, ça les rêves. Ce qui a salé rêves. Ce qui a salé rêves. Au moins, il y a un peu de 16 ans, il y a un peu et en plus, je lui ai dit, yo zo kanga so moto la sanga musabe ba jo so tipe so tata boza boy ko mutu la ngata mona film moko so na nala lisana sena lani so na tombola tele suko ya lingala changa musabe boye biseke a garder bande porte-parole na biso na niveau ya diaspora où il a représenté ko pesa message na biso ezali Igor 2 minutes, c'est-à-dire biso comité surtout en communication to c'est pas Igor 2 minutes yende biso to roloba na biso mais ceux qui ont un message où il y a coupé ça kiti na kozan de konanga ba boy biso boy ko mata bobi ke bo mata pona te po asa finga bino nyonso amaka biso to ba respect akabura jenna batu nyonso fela nanu to so ana bino na kata so ana bino ne na pona ka buta fungo di port mama ko yo maxi yo yena ndako ngo yo ko sa nini ya mama na yo bobelo na lobi bo bakso ezani na kati ko mama asne le remeza tripoli tamo na mère na bino tripo olio moni mbolo kote fe na ngelia mbala kote pour avec ça qui via kola na respect
Donc, on a mon aïe. Fiston, ça. Ok. Ça, pour le bilan, on a pas. Nous sommes bien en Natchala, c'est pas comme ça, c'est pas ça, c'est belé. On le vit. N'a pas su. Ma camarade, on a porté ça qui est bien failli et côté à l'avion. Basi ya mort et yebani na mort. Et yoma na makasi. Tenga siko na zo kamwa, ngalo na kamwa ka yaja. Président Mimi ezana, président Mimi. Réunion comme na réunion so yoka. Ça m'a mbele na réunion wa. Président Mimi zela, président Mimi. Yoko uta. S'il te plaît ya kamwa. Avoke l'ambassade. Bali ko so la pembe, on a vie. Nous sommes à Otumbo la Ngai, Nayoki, Namo Nayoki, la mission ya Irène Massiando. Irène Massiando, la brune a zone quoi Kizenga na live à Tobake, Ngai na Kune na Ekofina. Tamunga Maxina Yaki na Mataki na Ndako ya la brune. Nana fina la brune. C'est tout le malade. C'est là. Avant de commencer, il a pas sans table. Yo kutinga wapi? Nikolo no. Ko kitanga la kitana sema tiki saki na ngali koza kwa sani. Ayo zoto sani. Thomas. Totel mi to omlo malbo. N'est-ce pas c'est elle qui a ouvert sa fenêtre. A fond le fenêtre na bando finga. Donc comment il peut dire aux gens, c'est là. Comment il peut dire aux gens que merveille ya kozalaki. La brine na lobby na nani ya nani ke ngai. Pression de publier ma vidéo boya boloba. Balobi ke alobi na pa ya epa nani Irène Massiando ke nga Maxina yaki na ndako na yeko finga yi tango nga na mati likolo nga na lobi na la brune kam ese nga na yaki na to solo na iloko na leli na kiti zela zela balembe ba ba na foto ke ba na vrai ko nga na lo ngete po nga bisene ke nga na yeko manquer respect chez lui. Je peux pas le faire. Na yeki aza veuve. A couvrir mon bal malgré qu'il n'okina ye malgré buzoba na ye eza buzoba na ye mta perdre kizengi na ye pour kizengi son famille za na important netinga na mta liboma famille nanga ba toujours na besoin nanga de ba ko ni makuta ba bomanga lelo na ba perdre pour que mta tele na manga za te ye ne zoba nga na zoba te na ye na leli matanga nanga tranquillement na kiti na ke zo ndeko nanga ba boy bien so boy ko mata bobi ke bomata na te pour asa finga bino nyoso amaka plus tout par respect akabola jena ba tout bona finga na sérieux Toso anabino. Nakata oso anabino. Ne, namana kabuta fuko di porte. Mama ko yo maxi yo yena ndako na yo kosala nini? Ya mama na yo bobelo na lobi parce que ezangi na kata ko mama. Mais la sala qui wana na yebi na fenêtre. Nema na toute une question. Toi tu es sérieux. Donc toi tu oses ouvrir ta fenêtre pour m'insulter. Tu as du culot toi. Le quand tu obanga yo na nyonso eleki oza na courage ya kofungola fenêtre mpo finga bato baza na se olandinga papa nana nasali boyeko bongo na nyango kosali nini donc du coup on a le baiser sur le souper. Du coup c'est là où moi je me suis c'est là où je me suis déchaîné. La vie où manque qui a respect. Na suis plus de 3 heures du temps là. La tiki moi na na classe. Na suis na tomboli 300 presque 180 km. Na ye pour yo fungo na fa na yo ko sani pa na ngoma do fixe. Elle qui a commencé à m'insulter. C'est là où moi j'étais là. Alors, il y a un boye. Na bi na na ba ba so na caméra bo kanga ye. Pour soit salaire. Ce qui a salaire. N'a tout une question. Toi tu es sérieux. Donc toi tu oses ouvrir ta fenêtre pour m'insulter. Tu as du culot toi. Le quand tu es au bangayo, na nyonso eleki oza na courage afungo la fenêtre pour finga bato baza na se. Bolandinga. Papa nana nga sali boyeko. Bongo na nyango. Tosai nini? Vous allez rater hein? Donc du coup, ça veut dire que ça doit aucun être au carré. On a le baiser sur la soupe. Du coup, c'est là où moi je me suis. C'est là du coup, c'est là où je me suis déchaîné. La vie où les amants qui a respect. Attends moi chérie. Na suis plus de 3 heures du temps là. Na tiki moi na classe. Na suis na tomboli 300 presque 180 km. Na ye pour yo fungo na fa na yo ko sani pa na ngoma ndo fixe. Elle qui a commencé à m'insulter. C'est là où moi j'étais là. Alors, il y a un boye. Alors bien na ba ba so ko na caméra bo kanga ye. Pour soit salaire. Ce qui a salaire. Ce qui a salaire. Au moins o ya che mutu na 16 ans mobali na ye.
bazala nembe tu bazala ngaba boti bana bazala test ADN na osalisa ngana uti mboka woto toti zamba zamba et en plus je lui ai dit hein yozo kanga somo to lakisanga musabe bato so tumeso tata bazala boko mutu la ngata mona film moko so la nala lisana sena lali so ngata tambola télé suko ya lingala changa musabe boye biseke a garder bande Maxi, s'il te plaît, de toute façon, ngana no bayi makambo na tiki na charge. Ngana on va après. Non. Faut yonde ça. Parce que c'est elle qui me provoque. Non, Pexio. Non, Pexio. Yo ko fait le grand fan, on a Pexio. Déjà dans un boyem c'est dans na kanda, na ya fo ya kufi to lobana ate. Likolo na yé. Ya fa ya na nga long date à vie. Asala nga no ko la pomme na faité. Likolo na yé. Likolo buzoba na yé. Yé muta ofungula makolo, bazo sepra bi yenga na yé, mengala ko so na bandeko na nga likolo na yé. Bino so wo boye bino so wa so to force ko so ta fa ina makasi parce que to linga ki. So za ki muto linga ki te me. Ya fa za na kando na mutu tout. Oh yé a créé. On a yimda tinda. Casse. Va dis donc quel c'était. Bon na osenga ba boyo kanga na problème na yete na ole la ndeko na kimia et le quoi beta ki wana ofinga ngali ko soka bandeli yango soka bandeli yango ata na réseau somoko je vais me mettre en spectacle repentance biso to yebi yango Jésus faut pas na biso nyonso na betiye na seni repentance na songo musala nzambe tant ça ka sababu na hôtel na réseaux sociaux amona aussi babi ki na komi yuma na zanga na babi le royaume des cieux parti au violent je suis violente. Nalobi yono zawana yono zanga za kwa Jésus tozaka Pierre mutakata lito ezane te pas voyager pour benga ba chercher benga ba mutakata lito ezane tout le monde vous m'appelez na kata lito ya me dit de me calmer oui je vais bien c'est à elle de se calmer on t'a Pierrette na féminine continuons tina suka mutapetwa zate ngamna solo itaki présent à tous les syndicats moi ni mabena biso mabena biso mutapetwa quand moi je me suis levé pour la déclencher, on n'a pas pigé, pas pigé. Il y a eu une émission de Wapio. Donc ça, tu continues à rendre Wapio. Papa Gam n'a pas cette émission au Bimba. Là, c'est Tia, à Bengi a failli. Ce qui va bien qu'il a brûlé, c'est quoi Tia, ma 4e émission. Pour moi, la personne qui détaille et tout. Et je lui avais su répondre au béto. Dans un certain temps, la brune à répondre. La bête a mis sur la faille. Avant la faille à Koufa. Comme ça, toi qui n'es pas les miens où il y a ce qu'il y a déjà au séparation dans la émission. Mais là, qui n'a bien à sa convaincu notre lobanate pour la bête à moi si. Ou dans notre bête qui est poignée. La bête qui est parce que à ma carrière, on a ça à au tien à tien à c'est. Bon, petit si un maxi qui a côté ma bazoté na quantité, mais mon ta quantité sur la délai. Likamoto sola binonyo sona sona mutu sona papa Richard mutu tout les concernant. Na muta pesa doc na négocier na bay boma musique boma eloko boma parce que so boma ke eloko oh ya fa ngala na nesu la vérité faut pas vérité so musique na kufa ki nango muna bakelu kanjana na ye sauvetage na ye medikambo ngo zate na bibo boma maxi mutali boma lelo ya koti na mabele ngelo yo shokenga ba ata mwasi moko ya poto bakutani awa zamba ezata inconi abo mataye to biki basali guerre mais notre soi-disant oh ba utanga na inga bunte na monyeka na maboko yake ngana ite so sa théâtre na bika tamwa sa ja ba bota tani bana relation de bosso de bana na invité ça fait mal ne passe na okoma on est au bomeka pas matin avec trop d'humiliation donc akanga vraiment bouche akanga vraiment bouche on en a pas besoin elle a gagné na yo keleka ndema ndenge ba kozwa na poto alitabisi ba mususu bitungulu de toute façon maman so tolobi tout est dit neto zabo to kino tina suka mais tant que président à tous les syndicats ba masa nga ba ya vendredi zolo Mike la Duchesse Zigura venanga à conférence de bazoya makambo ekende jusqu'à la fin. Merci. Je crois bonsoir ou bonjour ici que Zubino Eza Yangai Bino Maxi Bondoé. À côté, à ma droite, j'ai mon président. Comment les sont arrivés? Gianni. Et mon président de Vos, remplaçant président Gianni T. Mister Siatul, vous voyez bien, de longue date, Bavier Langai, Baïkon Nabiso Amboka. On est venu ici parce qu'on est vraiment triste. Vous voyez bien, état, tout en haut, tout dans l'état de deuil, tout perdre. Mon collègue Nabiso, collègue Nabiso, frère Nabiso.
papa na biso pour na bana muso abota misika na sima théâtre mais toye plus le plus vite possible pour toyebi que ya fay azana ba fan télé tozu ba appel na bino nga personnellement j'ai plusieurs appels na kono plusieurs appels papa de Vos pareillement Mister Siatoul aussi bande ko ebele ke ba fan bazana poster okunda ya fay ya Jani Fay bato bengi biso pour na cotisation na asibino mo botal sur les réseaux sociaux non ba artiste monte to bimaki liboso to que non to banda ko kongola mbongo ya fay ya matanga pour la cotisation to za na poser lisungi ya cotisation ya moko na moko selon condition boyebi ya fay ya kufeli ya fay ya kufi mukanda te musala te économie te famille yango ya pasi to mwende mama na Kinshasa za kolela alobi to zong selaye ebembe ya mwana na ye 1 euro, 10 euros, 5 euros, il y a comment on peut plus n'enza pambolio et ça le bienvenu. Mais il faut ça en ordre parce que bisola tout le temps nous avons possession, il y a les corps, il y a faille avant, toya au sala makambo ya bakagnotte. Il y a monto ko zela. Jusqu'aujourd'hui, tout dans là-bas c'est au sala autopsie parce que boyebi ka kufa ki nanda kunde ki na salon règlement d'ordre intérieur il y a France, il y a mboka na biso, parce que l'autopsie ba so akufi mort naturelle. Normal mutabela qui a coufu bien mutasali crise normal a coufu ou bien eza assassinat ou bien crime ou quelque chose comme ça. Donc le soute ou taki na la police ba accordé ba on peut savoir son corps ya Jani ezali mardi. Alors le compte ebi que to parce que to on a possession encore ya faille eza mardi. Nous te repose amino pekara même quand les réseaux sociaux otokoya qu'on peut amino quand est-ce on va aller visiter les corps et bana ko dérouler ndengene. Awa to yo koloba surtout pona cotisation oyo tozo senga aide na mutu nyoso ozala mokonzi ozala mwana muki ozala mukolo ozala mobola et que nzamba tie au cœur olingo sunga pour que ebembe ya nzoto ya nyoko na biso Jani Fay ezonga na mboka ya Congo artiste na soi s'appelle Sabiso biso yebi cotisation les a le bienvenu mais awa nous avons constaté qu'il y a eu des soucis toza na ba compte OSC fungwami avant biso même biso mo artiste o toza na possession à corps na day pour biso tolong la day awa na France to kenango na Kinshasa donc tout dépend d'ici pour aller à Kinshasa même pas Kinshasa pour l'instant ba na possession ya matanga te ba na possession ya matanga ezali biso ba toza na poto mais to truc ko pesa annonce mon côté que non bo pesa mbongo e pa ya mutu boye bo pesa mbongo pa ya mutu boye na canotte boye mais on est surpris bande ko botala mokolo canotte oyo merci pour le réaction merci pour l'idée. Il y a une initiative, il y a un canotte. Avant biso mon autopesa yo autorisation. Il y a au cotisé pour na matanga ya fay. Merci pour cette idée, ça bien c'est gentil. Mais s'il vous plaît yo ko senga yo au kata canotte oyo parce que biso artiste to pesi na mutu moko te autorisation ko fungola canotte quelconque. Et ça ba canotte c'est bimé bele muso bimi na Dubai. Mususu e bimi soki news soki denil bozo mona awa. Bakanote se fungwa mais s'il vous plaît ba fan ya fay bozana na mopanzi na nga ya mobali ya mwasi ezali na ya Devos mopanzi na nga ya mobali eza na Mister Siatoul nga moko Maxi Bondoé na za na 4-4 tozo lancer message officiellement bo arrêter kotinda bakanote na bino na compte mon côté ya cagnotte po biso ba artiste to festival accord te bo pesa mbongo quelque part soko za na mbongo ningo tinda Western Union Monogram Ria transfert nyoso lingo sala toza na 4 personnes baza désignées ngai mo Maxi Bondom na baba na bino o contacter ngai numéro na ngai ezali wana so bokoti na YouTube na nga Maxi BTV bo mona numéro na nga na bana nyoso ba day na zo tia yango président de Vos tu passes ton numéro ou bien tu peux donner mon numéro c'est le 0033 75 donc 75 128 71 84 voilà le numéro président de Vos au côté na bembo pas président de Vos ou bien on peut contacter Mister Siatoul. Non, 0033 7 58 14 83 99 Autobengi 99. Je répète 0033 7 58 14 83 99 Autobengi 99. Yangamo Maxi Zalipe 0033 7 53 87 42 35 0033 ou plus 33 7 53 87 42 35
ba opo oza ba numéro à Meta Pinga mboko c'est le numéro à Meta Pinga pas ça parmi bato baza chargé ya kozwa ba mbongo na Western Union Monogram Ria tout transfert bato nyonso batikali ata za mutu maboke à part so oza camarade na ye pirier o lebi na pesa ya pesa la yo wana za relation na bino mais officiellement pour na matanga ya fai bato bazozwa mbongo ezali ngai Maxi Bondowe na réseaux sociaux na ba fan président Devos azali awa Devos Musoba notre Mister Siatou là Mister Siatou là Congo la mbongo a Congo la kala azo Congo la mbongo na mama Meta Pinga pour la cagnotte pression sur la posta c'est-à-dire par rapport il y a cagnotte c'est-à-dire lobby déjà tous opé ça vient numéro ya compte oyo officiel en attendant on va peut-être pressé pour na routine de mbongo ba routine de pas Siatou batinde pas ya Maxi batinde pas nanga batinde pas Meta mais lobby topé sabino peut-être bato aux États-Unis topé sabino numéro à compte partout dans le monde oh bon ça la virement normal donc bon ça va virement na ba compte na compte topé sabino donc lobby déjà on a démarche au na banque pour tout ça là IBAN au topé ça bino comme ça on officiel va virement kuna pour ekomela biso pour mbongo wana yango nde to kondela moweyi donc précision yango wana donc ba peut-être baza pressé ba continue de pas yangai et pas ya Maxi et pas ya Mister Siatou et pas Meta mais lobby déjà to pesa bino cagnotte officiel compte officiel voilà hein donc IBAN RIB officiel au bando cha mbongo partout dans le monde cagnotte na biso ya ba artiste ozalaka moko wana pe message encore biso to yekoloba awa ne to sani to ko confirmer bino ezate mutu so ayaka bimise cagnotte na nga yango na pas artiste to lobi bien so bo moni longa ya Mister Siatou le lobby pour la cagnotte c'est les ya bon bo moni longa na nga e lobby eza ya bon bo moni longa ya Monsieur Devos le lobby eza ya bon bo moni ya Monsieur ya Meta Pinga lobby eza ya bon après baninga so ko titre noka na même cagnotte wana baninga so ba comédien par exemple c'est noka même cagnotte wana même combo même rib tu vérifies même rib ozana cagnotte même rib oyo biso to ko loba wana minoko na biso boko yoka soki buso ebimi bo fungate ko to senga 1000 excuses 1000 supplications ndeko so zwi cagnotte comme na 700 ezambonga mowe pardon s'il vous plaît été ya biso lelo ebemba chaque Congo esali 2 mois pour na makamba ko lokotambonga matanga ezako sala ba débat suka pe ya yepe ekangami oyebite nini ero komela yo été ya biso ozwi mbonga mowe songisa mbonga mo tobite koza moyibi tozo sengo lokoti merci pour na idée biso to lokotambonga tozali akangisa mbongo wana to pesi ba numéro na biso benga mutu moko otinda yango awa pour et permettre ebembesa nini et kende s'il vous plaît bo arrêtez kozwa cagnotte o ezali na charge na binote nous les comédiens on est là pour organiser le deuil à bonne et due forme avec l'ordre s'il vous plaît les fans contactez-nous on est là on est bel bien vivant to sengi page mon côté to sengi nini mon côté soki nani mutu mon côté à l'autre côté la biso mbongo yaya fai. Alors, tu as précision, comité d'organisation, où ils ont chapeauté matanga à niveau de diaspora. Mais tu as awa, tu as le ministère Siatou, tu as Maxi, tu as Ngai, tu as le président Moulaï, tu as papa producteur Nabiso Richard Lukao, tu as Ye, na Meta Pinga, donc bateau, tu as 4 équipes Mama Bipale, bateau, tu as 4 comités pour l'organisation à matanga. En dehors, Yabiso, Moutoumoussou Azate, n'a répété, tu as Mister Siatou, tu as Richard Lukao, tu as président Moulaï, tu as Ngai, tu as Maxi, tu as Meta Pinga, tu as Mama Bipale. On est dans la comité. Tu as élargi, tu as la presse, tu as la Belgique, qui a Hans Bazali, les Chess Bazali, mais qu'on a Baza, côté Moussous. Mais à niveau, on va coordonner ma camunioso, les abisso, tout ça. Mais on va dépendre du programme Nabiso. Bangonioso, va dépendre de Nabiso, mais sauf que Baza, Kunapo, Bangope, tu peux se charger au Congo, la Mbongo, au Bago, Congo, la Kuna, ou comme la Bisso. Mbongo est ma boko, mais Mbongo a cagnotte, et Zalaka Moko, Oya, na compte au Bisso Européen Sabino. C'est ça la précision on devait donner à Bisso News. Mbongo, nous sommes Européens, et vous allez clair, net out, aux Européens, papa de vos. Au moins, on a commis retard dans la réunion parce que na outu kozwa, Mbongo ya fondation Widal. Widal est soutenir ya faille et pesi cotisation et le bina me mayango.
pour na koluka. Voilà. Malgré les gens comme on a combo côté wanate, alors to lobaka fondation Widal. Il y a papa na biso coordonné papa René Botamba. Je vous dis merci pour votre soutien. Merci vraiment, merci. Maman ici Kozali. Merci Nzamba Zong, c'est la binebele. Nda pour la binela lanzalate. Ezangate, mon problème pour Kozalate. Nzamba tomba ba ange. Ba kunda bino kande bo kundeli bisope. Ya fay. Voilà. Vraiment merci. Donc, boyoki bande kondenge balobi. Citation auto zanango, ils sont vraiment grave. Pambate. Boyebi ke. Janifai azaki na mukanda te. Donc pona ko rapatrier corps na ye na Congo ezo senga lisungi ya biso banso. Boyebi la pauvre maman na ye o papa na ye akufa azo senga mona tanzoto ya mona na ye. Ezo sala pasi na bana oyo atika na Congo ba mona na te babotama batika lo mona papa na bango te, ça fait mal. Donc, to tika ba polémique, to kundande kona biso na kimia nyonso, nzoto na ye ezonga Congo. Susi na biso ba comédien oyo toza na diaspora, to lingi nzoto ya Jani ezonga na Congo ndenge baboti na ye, famille na ye na Congo bazali kozela. Soki ba kundi Jani awa na poto ekozala susi mingi pona baboti na ye. Pour vous allez faire moto 2 fois. Donc, on déconne sur quoi mitema mawa. Numéro ndenge bapesi, numéro ya compte bakotia, to boyi ba cagnotte ya bitela tela. Donc, moto oyo hakolia mbongo na kombo ya Jani, boyebi Jani bien, haza muta matata. Soka bi million na UST, hako bi million na douche. Soit bi million na douche te, hako bi million na sanya fufu. Soka bi million na sanya fufu te, hako bi milayo na mbetu na butu. Jani aza moto ya kosakana te. Wana Franco. Mobutu. Luambo Mobutu. Tala muta sangisi ba kombo. Ye moko Mobutu, ye moko Franco, ye moko Rochero, donc ye moko batora nyonso. Donc bandeko, o balingo kabula na biso na mawa, tozali vendredi na Vitaneuse, na salle pona kosala veillée. Salle Vitry. Samedi toza na Vitry, vendredi toza na Vitaneuse, samedi toza na Vitry, ainsi de suite. Tolobi boy, médecin légiste. Adresse à Vitry. Kazana nuna posa ya corps pour ça l'examen. L'état ozong sa biso corps. En attendant biso tozo sala kaka matanga. Mardi ozong sa corps. Biso tozo sala matanga pona kolela ndeko na biso. Biblia et le bien biso lela na bato bazo lela. Biblia et le biso so boy. Esengo na moto akei nesika ya matanga. Wana nde akoyeba esika touta. Mawana mutu yake ina feti. Wana nde akomona suka na ye. Eza ngai te. Eza yeme Yesu Kristo. Waza na matu ya koyoka ayoka. Donc so li vendredi tozali na 28:30, c'est-à-dire 28:30 avenue Raymond Bros na Vitaneuse. Et tolobi boyeke na niveau ya presse porte-parole na biso na niveau ya diaspora où il a représenté qu'on sa message na biso ezali Igor 2 minutes. C'est-à-dire biso comité surtout en communication to c'est pas Igor 2 minutes yende biso to roloba na biso mais surtout dans un message où il a kopesa to ça chargé la presse, chargé la communication, il y a des nabiso ezali Igor 2 minutes. Donc hier à Roleka je crois lobby na ba différentes stations ya ba télévision pour na couper ça yo za na kati déjà mais chargé la presse pour la précision yo za partout. Chargé la presse, chargé la communication ezali Igor 2 minutes. On doit préciser en gros le sobo moni aïe aza molobeli na ngai aza molobeli ya comité le tozali c'est-à-dire ndeko Siatul ngai Molai ndeko Richard et Maxi
mais ta biso sur dans le comité donc porte-parole monsieur Zali Igor 2 minutes donc tu peux essayer adresse Zali tu écoutes un lobby vendredi na 28-30 Raymond tu écoutes un vendredi pardon vendredi c'est-à-dire vendredi tu écoutes un na 28-30 avenue Raymond Bros na Viltanus donc tu écoutes un samedi tu es dans la salle Bassous ils allaient na 64 avenue il y a groupe Manouchian 94 400 na Vitry-sur-Seine. Je répète, samedi, à partir de 20h, nous avons un espace salle Bachous, na 64 avenue du groupe Manouchian 94 400 Vitry-sur-Seine. Nous avons Manouchian, on a samedi, na Manouchian, na Vitry-sur-Seine. Bande on balinga jani o balinga théâtre o balinga kosunga ba musicien tozomona binoté biso to yaka tango boko kufa mbalo biso to yaka boko mona mutu te biso to yaka to bino ba musicien nyonso ba musicien boya bobetela ya fai boya to ko chaba instrument betela ya fai boyemba bo honore ya fai biso to sa ba musicien bino ko to kufa na bino pamba to yebi bino baleki biso bango pona kufa ba umela te donc tango yangoyo so bolandi biso te to kabwani so bokufa na ndenge na bino biso biso to kufa na ndenge na biso donc to bengi ba musicien to bengi ba artiste quoi voilà to bengi ba pasteur to bengi ba ndimi mama Rose Kiangata ba nyonso basambelaka toza na besoin ba prière pamba te oye komeli biso nzambe kaka nde muta yebi nzambe muta pesaki nzambe muta zui donc tozali bongo vendredi na veillée na Viltaneuse bozui adresse samedi tous en a Vitry donc oyo ekotuseye oyo asepelaka na maboke oyo asepelaki na jani alanda biso tokabula na biso mawa abona sali tander to bengi sibino nyonso boza le bienvenu vendredi na samedi po boya ko mukter ko honorer ya fai na biso jani na biso o to benga ngata na fana boy aya fai memela ngali kama ndungu badia boya. Voilà, merci Nabil. Merci beaucoup, merci. Maman Gel Mboito. Vraiment. Merci. Vendredi na samedi. Merci. Merci beaucoup. Nzamba Zala Nabi Sonyoso.